lelo yo la bine abombe nani asalaki nani asali nana sali mais na mituri ngali mabe babokola ngote mabe babokola soko bokoli mabe ekobota mbuma loko moni taonde ko la bishop amona ki mabe moi si mabe asalaki ni défense ezalaki ni ça veut dire ezala makambo ele kaka ko banda 6 kino tam su 23 to yebi to mon mais makambo bandi minuit kino 4 to la muka ele ka wana to yebite mabe na kule na malamu no bato ni bari kande ba yebia ouais isa azuyo bo foutre la chambre azuyo moko aveugle ou handicapé à makolo azuyo aveugle bito 400 nzela on place passe dans les autres. S'il a lavé, il ne lavait pas avec nangote. Sans papier, même pas une année, même pas adresse. Dossier ce PB, ne coûte pas boire qu'à quitter. Il n'avait rien. Mais Azuyo, tant qu'il y a eu makabobandi bolingonabino, il a tout laissé. Azaki mobile qui toque, mobile ayebani bas de Hollande. Oui, émotion ya matanga émotion muta profiter ko ba makam sukule émotion te parce que faut tala vie ba tonne bazala ko tala pe bana ba tiko tala famille ba propos toujours bana mono makam to bana mono consciemment intelligemment faut yebake makambo na zoro même tango batu bakoyo kanga le be ozala analyse te et comme il est contraire na oyo robaki ne ba joke ba seni ba bani ko italio ko comporte ba ko le na via kala oyo sala kete ba che pona ne parce que a pour ya ba propos to busa tout le monde peut aujourd'hui bah comédien Moussoussou donc je cite les noms tout le monde Yann Dimosi comme ça la vidéo il y a Koseka Gianni Fai ko ba gante le ko menu Gianni Fai c'est loco et toi Koseka tout le monde à côté ba modèle ba sali ba vidéo Moussoussou ko landisa mama kapo d'une fois na ko mona ndaku eloko bomi Gianni agoyo eloko bomi Gianni agoyo. Donc moto na moto ça na bongo na ye na mayire donc za basukisa esukiao o esukiao o esukiao o esukiao ne pas profiter peut-être yo tam susu joua na ye 2-3 films 4 films tam susu na relation bozala na ye bozala relation te tam susu ya bozala 5 à 6 kamo les gens bato musu bazwa relation ya kozana ko voyager ensemble ko rana pembe tout moko kolia les sika moko ko keni pa ambiance sika moko ba douleur déjà différent ça pas na mamba YouTube ya acteur comédien ko le canal internet à YouTube pardon ouais na bozala pe acteur ali bosa ko le canal internet à YouTube mais ça na moto musu ya sali inane na musala mais so ba tere misi moto sali inane na moto sali 50 o muno lokola moto sali inane da sali 50 o sali 50 abiro comme da sali inane ndelelo rieto to kuta ngo lelo ande ko toroba bande ko ana na tsuba ina YouTube mais so tali bana baina YouTube na biso mo na différence eza bango bazo so mamituka baso mama pa o kele ba poto me biso bazo to banana CD biso dante to tikala na kombo fai chache chache dik abeng dik souvent chaque anniversaire manga les gens ont dit pour sous ou ça il a une vidéo ça c'est une vidéo à jouer yemba alors bien anga arbanga oza bébé na bekso pour la bébé inge fai mutunaga za mutuno. L'ambassadeur des jeunes Congolais pour la paix, Ado Youé, a procédé samedi à l'inauguration de l'ambassade dédiée aux jeunes Congolais. L'inauguration de ces bâtiments, ses vœux, d'après cet ambassadeur, être la concrétisation de la volonté du chef de l'État dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise d'ici et d'ailleurs.
C'est ici qu'est situé le siège de l'ambassade de la jeunesse congolaise pour la paix et le développement de la RDC. Plusieurs délégations des officiels congolais des mouvements associatifs publics et privés d'encadrement des jeunes, des autorités nationales et provinciales, ainsi que quelques chefs de missions diplomatiques ont assisté à cette cérémonie d'inauguration qui est une première dans l'histoire de l'RDC et celle de la jeunesse RD congolaise d'avoir une cité de la paix 6-4 avenue Mafuata au quartier Basoko dans la commune d'Ngalima à Kinshasa. Le courage n'a pas d'âge, c'est là toute personne qui nous regarde à ce moment, c'est votre journaliste d'investigation, Enoch Binta. Comme on m'a dit, merci beaucoup. Autour, vous avez toujours un pour que ça puisse m'atteindre. Le cas tout ça va bongo. L'actualité musicale, politique, culturelle, exactement, vous aurez toujours un pour la bonne information en temps réel. Alors, le monde qui gagne, la liste qui bino. Ndenge famille ya Janify tokenaki tina résidence familiale totambola qui en tout cas na ba comédien alors on continue toujours ko travailler bongo na ba comédien pour que bangonde en tout cas ba pesa biso mbela parce que wa kufi azali moko oyo azala kina bango. Alors avant que na présenter invité na je m'en vais pour dire un grand merci à celui qu'on appelle le Pakebo Yaouli Moucheni, le code mondial. En tout cas, merci beaucoup pour les soutiens. En tout cas, une personne vraiment exceptionnelle, mais aussi les DG espérants qui m'envoient, les DG espérants qui m'envoient, un DG qui est toujours là auprès de nous, un DG qui rassure en tout cas, hein, que du bonheur, DG espérant qui m'envoie, hein, merci beaucoup. Mais aussi comme ça, Birose la charmante. Ah, depuis Belgique, Birose, la charmante, la fille de Mama Rose. Merci beaucoup d'être là. D'ailleurs, Enoch Binta, Armandi Madi, merci aussi d'être là. Alors, DiCaprio, mon invité d'aujourd'hui, bonjour. Oui, bonjour, mon ami. Boni DiCaprio. Ah ouais, ça va, ça va. Nandenge ya Matanga. Désolé, là, on a un matanga, mais ça va. C'est ça. Très bien classé, hein? Ah, merci. Au côté ça. Bishop, vous avez un relève, mais sauf que Bishop Marguerite Bimam, moi, tout le monde a scanté, scanté ces années-là. Il a ça, Colomaï, les Bamouana. Au Bimam, le Bani. Vous avez dit, pas trop Elamba, parce que. On a pinza ilamba mais le lot nazara pinza trop penangote le fan penate ya ulat kalande zalagi le lot kuma ulat aussi par rapport nous autres zipa makaka tsara na zipa DiCaprio moko ya bastar ya mboka na biso ya na ndenge ya ba comédien exactement au wapi au Salapé Combo na communauté congolaise. Alors le nouveau carrière nayo et le Blaconi. Et DiCaprio carrière déjà c'est DiCaprio. Quand on parle de DiCaprio, je comprends déjà que icône moko référence moko donc carrière moko ou salamaki fruit nango de DiCaprio. Parce que pour yebana utikala na mito batu c'est pas facile. Il faut aller loko ou je sala que muto a capté yo atikala na yo, atikala na souvenir pe na référence na yo. Voilà ce qui fait DiCaprio puis carrière na yo. Voilà. Je suis là. Tu es là. Quand on t'a la DiCaprio à l'élo, na DiCaprio peut-être ya kala. On ça analyse nini? Na analyse nazo saleza DiCaprio akala assez prépare arata pendate ya kozala DiCaprio lelo assez préparate pour achango pete na idée que lelo musala zo sala ko mandenge ko milelo donc on a à passer que musala ko ma plus mieux koleka ça veut dire et kokende musika makasi koleka ndia satandaka nango et DiCaprio
a se retrouvé que musala na ye ezaka na communauté congolaise ezaka mpona Congo ezaka mpona bacongolais na baoto kana bamonda monda mwa camarade ya ivoirien mwa camarade ya nini mais eza teke mpo etekama mpenza ndenge ozalaka na image na qualité na idée ke mosala oyo tosala ekokota na baplateforme ya baaméricain ekota na plateforme ya bafrançais ekota na baplateforme voilà pensé ezalaka bongo sauf que mosala ekoma te sukela biso kaka na kati ya nzongo na kati ya nzungu mais nini eblokaka en fait pour que esukaka na kati ya entre biso na biso nde bakongolais balobaka oye eloko liboso ezali parce que nzonzinga ekatanaka nzonzinga ekata na briske nzonzinga ekata na briske nzonzinga ezwa ntango nzonzinga akomokoma ya ça veut dire akomokoma moto nyonso ayebi ke même producteur ntango azoya akomonika créer film moko oyo ntango otya na marché eleki bato soki oremarke ke ntango batiti kaloba ye basali bamoscovich basali bafashion donc c'est-à-dire que film eke ntango baarme lourde baye basali bamakila na ngai ntango bave na ngai ve na ngai kasongo différence plus ntango basali banini na bango c'est-à-dire que basali bafilme bongo pied oyo c'est-à-dire producteur nyonso azoya na marché aluka sala bahermine kaba baluka basala eloko moko koleka ndenge major zolozolo bisalili azalaki ça veut dire ndenge azalaki ye moko kokonza abando esala eloko producteur nyonso azoya azoluka asala eloko mpo esala plus mais compte rendu ya congolais parce que congolais so alinga abebisa eloko botongi na 30 ans abebisa ngo na une seconde otala nde basouffrance bouti te na une seconde abebisi nyonso abi to bato kobandela nyonso ntango tokobandela esimba voilà ce qui fait mal oyo esala mpenza ke topusana te parce que nzonzi ndenge mosala na biso sie déjà otekama so te depuis 2011 oyo ekatana na voilà lelo oyo youtube ayo osunga biso tozwaki déjà moi deux avantages et lelo soki navandi naotala bagou naotala bachukuma natali 2007 oyo bamaki bayaki ti awa banigérien oyo bapeya biso merci longonia ke biso so tozwi goût ya kosala filme na mboka na biso eza grâce ya tete congolais sikoyo naotala sikoyo je me souviens encore à l'époque balekaka pa baroger paka à l'époque sikoyo naotala sikoyo théâtre ya congolais ya lelo na ya nigéria lelo quelle différence donc ata nalinzaka tokoma te voilà lokola moto akala lokola moto expérience lokola moto ya mosala voilà namonaki DiCaprio esuka wana mais est-ce que tu avais aussi bénéficié na batemps wana oyo kebonde osala banzonzi peut-être financièrement na eloko moko boye tout ça ya motuya peut-être un changement ya mode de vie partant ya bando bobande kotravaille à l'époque banzonzi na bino en tout cas monde de vie kote koloba te parce que na temps wana ntango oza otop oza otop nyonso ya kosimba nyonso ya koya ezoya tout sauf que mpo na nga eloko namonaka na gagna plus ezali ezaka kombo na nga parce que kombo etikala na mito ya bato lelo kombo na yango eleisaka bana kombo na yango DiCaprio esaliki na bala lelo bana bazotanga na DiCaprio lelo nyonso tozovivre na DiCaprio voilà DiCaprio aza kombo DiCaprio wana eza richesse oyo etikali libela donc mbongo ekolekama DiCaprio bato ayebi atikali voilà ce qui esaka biso oyo esaka ngai personnellement voilà changement il y a juste abosani naotosokola maboko mo bazeye tuka bandeko namoni mo émission mo nasalaki nasimbaka mo bazeye chaque jour donc toboyaki deba ere momono tya mopanzi voilà, ils avaient justement redondance par rapport à la carrière de DiCaprio. Mais un bon temps, pour mon sous DiCaprio était, et là on est les cas pour que tout le monde a eu société.
Parce que la bengana qui on a théâtre et le moment où ça qui est choqué qui on a cassé tout ça là aux ala sous la marché c'était quoi en fait? Oui, en tout cas on a respect, on a respect à Mikolo, respect à Bato, puis Bato va dire Caprio au Basiba Loba, parce que même Bisso, il faut taper Bissoté. Il faut taper noter. Bon, Zaïka Randi Komoko, maman Moko, Yaya Moko, papa Moko, Nakata Musala, on peut nakater par rapport à la vision, na le belina langage, et ça l'a pénaqué. Il y a au moins 4 ans à jouer à chuter. 4 ans on a monté. 4 ans à jouer à chuter, mais après le temps, YouTube va se faire. YouTube se vendre. Na rose à la paix, en tout cas, la idée, maman, le gars bandango liboso, comme si on a comme des liboso, pendant maman YouTube, il y a acteur comédien pour le canal internet à YouTube. Pardon? Oui, na rose à la paix, acteur à liboso pour le canal internet à YouTube. Mais il y a sur ma toile là, mais na yebi chaîne moko ya liboso oyo fungwamaka wana na galerie présidentielle nano na yebi masola YouTube te na episode za après. En tout cas amina tanga tenge momuna na tendeni tozaki na idée kutu ya chaîne politique tozaki na idée kutu to banda ba émission de tchako yamba ba tunyo soto émission moko ba chaîne moko courage tout ça là. Mais il y a une émission en direct parce que déjà chaîne na bango ezaka chaîne etalamaka partout ya chaîne moko éviter de retanga ba chaîne priorité mais sauf que la chaîne moko ya munene ya internet ba bayi comment me suivre oui donc vous avez na ba www et salon c'est comment dirige ton bengango c'est email donc na sala d'émission en direct vous avez aussi l'émission en direct pour sur na partout dans le monde. On a les cas de mission pour moi, on peut opérer. Il y a une mission nationale, partout dans le monde à travers les missions en direct. Ce que le bango, il y a vidéo et images, et YouTube. Mais, il y a une mission à partir de ce qu'on a lobby réalité. Il y a 4 ans, en tout cas, il y a des guerres aussi en tête. Et ça, il y a une mission à partir de tout ça. Mais, le gros parent, il y a Moko Kaibshetieto, Mukolo Icon, Azapenda. Icône et bah yaya ba famille ba pasteur ba tebele ba bino kitanga kombote ko isi les cas qui s'appellent zelanda mitam ça permettre que le moi retard wana il permettait que ba jeune tango baye ba comprendre que terre tsika di en tout cas ateza milangi photo matela de ba matela pena milangi pi ba evra le moi décalage wana ya Bakanga pendant 4 ans? Oui, pendant 4 ans. On nous a non, Bakanga, ça veut dire en plein tournage, vous voyez, vous n'avez à Salanga Mabe, ce qui est mon jeune a été. Parce que bataille par rapport à âge, par rapport à l'expérience, par rapport à mon tour à bataille na yo, mon qui est le cause à moi, marqué, mais faut bomba, pas battre le respect à Yamukolo. Voilà qu'on battre le respect à Mukolo. Parce que moi, je vais vous battre le respect à Mukolo. C'est ça, c'est que tu peux aussi peut-être évoquer pas son sous. Donc, en tout cas, naïba pété, n'amoko tu n'as joué que contrat mon bien, denga pe mutango. Aya wana pa lele na suka ngaba na mwe sebe. Bana mwe kutu temiso tuta ibana. Tuta na bana ça veut dire c'est ni kona c'est. Donc vraiment mukolo pena. Nous allons ici pas na ici Kopu kutu yero mutacho yiti. Mukolo muko pauvre miraisa. Tournage on a lemba tukatomboka toza mukolo oyo ayo lukavina ye azana bandeko na sima bokolaka yo mone mukana responsabilité tango kase vina ye uchapa to bana sima donc pas même ba busa politique ba bisi politique so yo tourner biso to tourner biso on va sembler que mukolo kande ala ka mone pole to tourna mais le col est comme mukolo politique on a boya bokade Barankin, en tout cas, on a bien gagné ça. Voilà, on a bien gagné pendant 4 ans, on a joué. J'étais seulement à la maison. Après le printemps, 2 temps au YouTube, on a joué on a le but de se comprendre.
on va dire si mon toit tout bois dans la famille ça ni nous va dire pendant 4 ans comme good ya tina tena mutu na communauté et compréhension ka donc voilà moi ali pande ko baye akeli boso so tikali simatoya to so ngaka male voilà nzamba zolo composer ngeli biso en tout cas merci beaucoup to beti moi redondance na yo mais openeza ya mutuya sango ya matanga ekoyeli biso Jani Fai azali susute uzaki sango ane Fai chache chache dik abang dik souvent chaque anniversaire manga les gens ont dit bosso ou ça il a vidéo ça c'est une vidéo à zoyemba alors bien anga arbanga oza bébé na bekso pour la bébé inge fai mutu na laza mutu no na vanda quand tu vends awa kaka na comprendre te na zaki bien na mutu bien ça va comme vers 11 et 12 on se sentir na mon so mutu bungisi lo quoi donc aussi le mutu lo mo boy ndi lo mo ba do se sentir comme avec bala moko ko ezagite na moni ko rétablir ngabo na chana nzembo ya pauvre maremisa azui na ti donc dès que no nzembo no zo portable ma longo la clé na koti nsko na YouTube ta koti na YouTube ba notification ba noya ngana komina no maremisa et pas na ti nzembo to na petite chanson ba notification côté kota mamono moni communication ya notre frère confrère nani déjà dans mon cas déjà ni na écouté et puis na mon photo ya chacha ipache quoi quoi déjà na vu déjà ils a impossible acha yeo mon avec des missions à jouer à mutu akelo cha croix mutu aza normal na minitire na donc na yebi na mission na yebi qui est la personne et tant na mon yango je crois na bande au moins na zaki na ko bayer na ça veut dire et représentant nous avons représenté atika le pas bayer la place solennellement on biaba à fin de mois et kanaye en tout cas dès kana sima ki téléphone avant na tala déjà mai amoni ki mai monsieur Zobe atinu ni ngabi na je jani nani oti to ko kamba mona zoka de chaser papi ngai na ko ki jamais ko cha eloko soki na ju confirmation je vous confirme que Jani ne plus amiru ngapi ya mtu naza mtu oya yo ya kati ya famille ata mushika so problème sana mi se sentir abina na bandolela directement na loki na benga ya José Delonde na bengi téléphone ni kati amona na ligne tama lo Zimbabwe le ko va prendre kuti na lettre P na moni de collection aussi Picasso et bien amona koti na bengi ne kana bengi ko tambala moko ya ma ngayo ka idea ndinga zolela to bandolela ensemble wana ina tuni kabisa ibandi ndenge ni ibanda wapi ikomeni ndenge ni abina nga papa izule kila nga maye na solini kaka letro na bengi ko na pen normal et na audio tout soli aoye bangate na koti ko na vidéo sur WhatsApp
nina cliquer ku WhatsApp tanga yambi video nda moni ga kiri kutale kina application kende ni bien habito sura ne normal abetira nga nili sura malade nili sura pom tu sura mutu normal mfoy tuka atwa kufa na bango liweza moni bina ki liweza donc c'est Yaya famille à part vie artistique des alaka bo peut-être na mutu bo yokani et bo tambola dieti na okene tina ndako ça avoir écoute ka voyage tinga na kena na salon de station salon na ngambu o lo kwa matete bo na mo sima na veni mo za ko ta wendi pasa tikeki ndego ngama maho je vais na bana to na loke de presque chaque jour que nous travaillons. Le tchatchate. Quand on a douleur et pas na passion, le nozoloba, ça fait très mal. En tout cas, Louisa, on a vu en tout cas qu'on va Louisa. Mais après matin à Gianni, tout qui voilà, Gianni place au l'air au Vanda, moi souffrance c'est ça qui m'a trop, na morale na et tout, na mon harcèlement et tout, et pas maman ya banana la brille na comme en tout cas, et ça vraiment autant à ma trop que dans la pro, moi si na yé ça là qui moi si na yé tout, à ça qui de comédien, mais mi bal na ba si ba ko tomboka na kombo ya moi si tant ko gagner ce toi na ko lo bani. Bon, et le copain na zolinga pour faire voir en abattu. Mais que les gens poussent na, à Jésus poussent na, expérience à vie peso poussent. Na domaine il y a couple. Vision na Congo balobaka. L'État a eu sa habitude de vie. Ce que vous vendez na mwana ya moto. Le coup la moi c'est un mobile de l'équipe 6 mois. À combien il y a eu combien déjà dans la vie de couple attendant nos bouquets d'état civil était attendant nos bouquets ce que bateau va commis dans la vie de couple même le Bible le dit l'homme qui quittera sa tâchera il deviendra un seul chez ça veut dire tant que tu quitter kangami ba comme le komo va représenter le komo le news ça va comme le komo. Nangina mi ko sa ande ko batu news izala ba famille izala de toutes les catégories batu ba la mission makambo ya libala mabengango ngalo na bengango sacerdoce na bengango makambo ya bawan ça veut dire izilo ko moko ya libabanga kango batu saka parce que là ils ont côté vie ya batu vie de couple et ça vie à bateau mi balé surtout que les musiques sont que bateau basi baboti là basi basa les familles et comme vie à bateau mi balé ne pas ça famille yo maman famille yo papa beaucoup mi ka support mais vie c'est bateau mi balé basa ni abala et na kata ko bala na bango bana ba réalité à vie balé kana. Et réalité vous balé kana ngwana esinga ka batu mi balé etikala kaka ya secret ya bango batu mi balé pour combattre la dignité ya mutu lelo yo la brille ya bombe nani asalaki nani asali na nasali mais na mituri ngali mabe baboko lango mabe baboko la soko bokoli mabe ekobota mbuma leko moni taonde ko la bishop amona ki mabe moi si mabe asala kini défense ezala kini réalité ya vie ya poto bango ka bato bazakona nde bayebi peut-être biso toyebi réalité ya vie ya poto mais lokola tosala ebele ya carrière ya mosala ngo tozalaka bango butu na moi babetela biso ndenge eleka totunaka na bandeko mosusu kaka ndenge balobaka eloko moko toyebi ezalaka ntango mabe ezalaki
Kobanda banene so kino to bota bana. C'est que ezala kina mabe ezaki pe na bolango ezaki. Parce que ce qui nous zele ka mabe tant mususu ndoki to sangana te to bota bana. Mais ko la bana bakoti c'est que ezala ki pe na bolango ata ya muke na kati ezala ki bosana. Wow. Et puis ba kumeba ba sanga soki basi ba boti. Yeba ke ba sangisi makile ko mero ko mu. Et le coup, il faut que le monde recommence na ko sala ngaba. Lo fo ba to sana te. Bango batikali ba ilusa. Bango bi balele ba sangana ki ba bengi banuma. Oyo bango balele ba sala ke simbite. Po bango moko ba yokana ke simbakite. Papa, to fani na mukiro to yebi. Mo sa mo bale musokoni na barabara, ma kofi abeti mo sa kati membila na barabara. Mo sa mo bale. Mais au côté na lopango na bango na tongo na 6h moi ça memi cantine memi mobali cantine akotika na douche. Ça veut dire ezala makambo ele kaka ko banda 6h kino tam su 23h to yebi to mono. Mais makambo bandi minuit kino 4h to na muka ele ka wana to yebite mabena kule na malamu no bato ni bari kande ba yebi. Oui bien ouais. Isa bilo ko mususu ezalaka na connaissance nanga. Na ba réalité ya vie ou biso to le kana na makambo na biso to bote rami na bana ba makambo nde ba robaka et to zoko ba réalité ya vie biso to tabaka eza doko mususu embi misa po emotion ya matanga emotion muta profiter ko ba makambo sukule emotion te parce que faut tala vie ya bato nde bazala ko tala pe bana ba tiko tala famille eza eloko moko babatela kango bapesa yango libebi pe bapia yango respect. Wow. Donc il faut battre la vie du couple ya bato. Papa, nous avons na protection moi si atana lobi na moi si wana za mabe. Soki yo moko ni ba boyo lingela bakuna. Regardez. Là il comment dépendre na yo. Soko yo ki conseil na malamu. Soko yo ki conseil na ngati c'est que yo yebi ko yo mona kakuna. Peut-être mabe olobaka mais ya bola monta musubomba. Mais bola monta musubomba de tinda ko kene. Donc voilà, le cola via bato bale ezala kana bola mona mabe. Via bato ba komi couple faut bo battre na bango. So mabeza bo olela ko bimisa te surtout so bana ba. Pour retomber aux alama. C'est important tout ça. Retomber aux alama ban. Retomber aux alama. Ya mususu ezali. Nous les artistes comment on va bien éducateur ya masse. Ouais. Nous sommes là pour éduquer le masse. Ba propos toujours bana mono. Makambo to bana mono. Consciemment, intelligemment faut yebake. Makambo na zoro. Même tant batu bakoyokanga. Le bé aux analyses. Batu ba comprendre mbala moko ke moto alobi makambo ya. Ya malamu pe mutu ya. Mais oloba makambo sur ses émotions. Do mon epesi analyse. Ah to analyser o ya loba ki boy. Mais tamunis ke tamususu oloba. Papa, ndé na vandi boy. Ko sa ko dike mas. Fote baba popo to zoroba. Ndé yango sala ka analyse. Do mon ande ko mutu mayele pas sur ngo sala. Abandi ko analyser. Au final qui monte son rôle le qui n'a pas nassé à kanda nassé à somme mais ba zui yango ba ko tcham lobby après 3-4 mois ba ozo nzurango obino osairo komo beke et comme il est contraire na oyo le baki ne ba joke ba seni ba bandi ko italio ko comporte ba ko le na via kala oyo sala kete ba che pona ne parce que a pas ya ba propos to dusa le corps bénicateur ya mas biso ko zaka po yo sunga nde population ko sunga ba fan mais to zaka te po na ko détruire ba fan parce que ça ba propos mususu otoro ba kana ba matanga surtout na batanga ba biso moko ezala ko lela musu na vanda ka franchement et na kaira musu pe na vanda tali omoni muto akufi ya yoshe mais tango tal internet makambo yelo bama makambo wana ba iso na buyo ke matanga te makoko makambo to be ko dike machine no côté biso pas plus que ko le kaba pasteur théâtre ko tanda ko na ko talam pasteur talam mais mateya
tamsona banganga théâtre. Exactement. Et musique il y a nani ya sibe ya nani ya bile ya banani et pas passer on ngati babeta onanda. Ozomona azala bisika okota te mais théâtre akota ka place nous. Donc ça veut dire biso to koza ko éduquer koleka ata ba brana bota ba théâtre. Toza na couche nyonso. So lokola toza na couche nyonso. Monoko photo batela kango malamu. Wow. Ata na sia passe ya douleur on ba ke eloko na zolo ba na contrôler émotion nga polo mi anta ko yobanga ipesa yebola. Lolo na fingi mutu moko na loba kamera fois mabe mutu azosala yo futanga ngote. Ngata na salo mabato funinga na leta kati to samba bapesinga nini provision ake mena lola ona bakata alika mona sembo ile kile kibiso de soki na bombe lola mutu futanga ata yo futinga te lolo futa soki na kati wana mabe zalaki na via bato mabe zalaki yo mutu futa te mutu futa nda ata bombi et tout le monde a pèsé tout le monde a pèsé dans le monde et tout le monde a le cas non moi ba tout sur ba bomba na secret ba to ba yebate to te ko le ka la minute moi si moi mo ka chauffeur abomé ko nda abomia timbola chane di mweke ndi bana ele kana pressure lokola o ya mona kana secret afunda kana solo ko pole bando bimana se ba to bala ndira batabe amona ngata kufa njoba ne na bazaki na chauffeur ne titi bakina bakanga chauffeur pona ni mutu afuta kabatu koleka o mpe afunda kabatu akanga batu koleka zanzam to yeba ke toza ko edike batu to le kaka pona ko pesa message pona ko orienter batu soki to comme ko dérienter batu ndeto sel mabe. Voilà, ndebo sel mabe ka lo lobiana. Tout le monde peut aujourd'hui, bah, comédien Moussoussou, dont je cite les noms, tout le monde, Yann Dimosi, comme ça la vidéo, il y a Koseka Gianni Faye, qui va grandir, et le menu Gianni Faye, c'est loco, et toi Koseka, tout le monde à côté, bah, modérer, bah, salut la vidéo Moussoussou, Kolandi Sama Kapo, d'une fois, en tout cas, on dirait déranger en tout cas Batou. Nous allons mon quoi, bah, comédien au Moutou, là, et ça, le lingue singing. Et c'est un peu royaume, c'est biso. Est-ce que pour poser un comédien, on a l'ouane qu'on a vu, il faut réagir de la sorte, on met au monde, bah, vidéo, bah, Yann Dimos, bah, modéro et tout consort. Ezali message na lobaka, na ba première fois, nous chargeons na ba corona. Et puis Moussala, ils ont battu Moussou à saliper 50 ans à Moussala. Mais à l'année, on a dit même Moussala. Ok. Ma sali 50 à Moussala à l'année. Mais ça, on a Moussou ça sali une année à Moussala. Mais si on a télé, si on a sali une année, on a sali 50. Au moins, on a encore la moto sali une année, sali 50. On a sali 50 à bureau comme sali une année. Ndelo, rien tout au coup dans le modèle. Andeko toroba bandeko ana na tsuba ina YouTube mais shota libana baina YouTube na biso mona différence eza bango bazo soma bituka bazo soma mapa okele bapoto me biso bazo to banana CD biso dante to tikala na kombo omona ke kareza mais biso ko sima moko le kabango. OK, ozo kona différent ozo veut batu nyosho te bazana mémoire moko kamone loko na bandeli kamo ya ko éduquer masse. Aujourd'hui, il y a des mémoire à battre sur les mon côté. Et il y a des battre sur les mon côté. Et moi, les battre sur les mon côté, quand il y a des battre sur les mon côté. Donc, mon ça na bongo na ye, na maïre donc ça va souki ça. Et soukiao. Oh, soukiao, oh, soukiao, soukiao. Donc, on a battu de quoi jotara. Quand on a dit moto, on a une réaction moto, on a calculé moto. Yeba ke mutoyo c'est que ya za sukiao oyo kuna alekiao o kuna keyao. Voilà, donc on a souvent dit que bicho tous ba éducateur ya mas. Nous sommes pour éduquer mais c'est tout ça la ponna ko bebi sa mas et ba ke tous ça ko déorienter la population. Donc bando ne so ba sale loko ba yebi place ba sale ba yebi pourquoi ba sale.
donc bayebi pour pas basalele mais sauf que eloko oyo ngai nakoki koloba eza ke ndeko akofi peut-être yo ntango mosusu ozwa na ye 2-3 filme 4 filme ntango mosusu na relation bozala na ye bozwa relation te ntango mosusu ya kozala 5-6 esika moko mais eza na bato mosusu bazwa relation ya kozala na ye kovoyage na nsambe kolala ne mpe mbeto moko kolia na esika moko kokende mpe ambiance esika moko badouleur eza différent eloko mpe bato baretenir yango wana mpasi ezalaka ndenge moko te mpasi ya bavoisin na mpasi ya bakolo ebembebelaka ndenge moko te donc moto na moto akende eleleli na matanga moto nyonso ayaka mpo matanga moto azolela mais eleleli eza différent moto mosusu azolela oyo bapo abungisi oyo aye eza chere ya motema mais atangisi mpe na biso te alobi mpe maloba te motema kaka ezozoka ye aleki moto mosusu omoni azobaluka na mabele azobambama yaya na biso akofi mais oyo avanye nazoregrete ebele ya makambo o moto anatiki to oyo efalaki basala aleki oyo azolela ebele omona na biso ya bato na ebele aleki ye na douleur na pasi nde yango moni notre pauvre papa oyo bayembaki alobi bakolo matanga basali baya bapanzani me babosani mokolo matanga babosani oyo asombaki mwana akangaki te na baterrain te douleur eza différent na bato ntango bomona baréalité bomona makafo comprendre ke douleur eza différent parce que soki nga na douleur naosala te wana mpe soki na douleur aosala te wana soki na douleur aosala te yango moni kende mpe mosiko omona ke même bandeko na biso bacompare so baza na erope tellement ozala na motu ntango nyonso bolamu wana mosusu bakoki te babimisi na makambo akobimisa te eza kwani mpo amitié wana oyo bazalaki na motu wana douleur wana nde motu esani ezotinda baluba makambo mosusu yango te epermettre bango baloba makambo mabe mpona mwasi ya Jani oyo azali bongo mama ya bana ya Jani Fai yango leo nalobaki ke wana eza makambo ya sacerdote ya makambo ya seke eza makambo bateraka eza makambo ya respect wana des opposés on doit respecter bika bakomedi ozoloba aujourd'hui tozola nango bien na bande basusu banda ya mboka ke non des ordres comme trop na organisation matanga ya Jani koto bapesa ye koto bazongisa ye koto bakomedi koto basanga kiti na bango balie mbongo koto moi des ordres na mama etali mbongo na matanga ya Jani Fai ndire boyokani eza te entre bango na bango bacomédien désordre ekoti na ngambu na bango tu na kati ya libota tozalaka na yaya oyo alandi kino na suku mais enyoloba te ke bato nyonso baza wana baza mayele moko to yaya leki baleki nyonso na mayele te l'équipe akoleka ya na mayele aza na katikati pa leki o aza na suka leki o aza na katikati ezaka ndenge nzambe asali moto tokutani na monde ya mosala ya théâtre mais kobosana te moto na moto aza na famille biologique ao te na théâtre bapeka moto éducation te moto akotaka na éducation nde aye kokabola yango na kati ya tete kokabola yango na mokili to badoko wana yango na baéducation to wana yango nde toye nango toaplike yango topesa yango bato donc moto na moto aza na ndako autaka na oyo aye tosangani na mosala ndenge na esaba po adebile bakomedi bokufa ngapi po eza balekaka na télévision lokola baza mingi bazokufa mpe bomoni baza mingi soki okuta badepute tomonaka biso tomonaka bitukeleka badepute bakufa ebele ndenge tomonaka bana mike bazokufa ebele bato mais lokola bayebani te moye bato batiaka eza te mais bato bazokufa ebele chaque jour de jour eza na différence ya baétape ya mayele na conscience ya bato yango nazobandelaka koloba ke biso toza baéducateur ya masse nyonso felekaka na télévision te nyonso te bandeko nanga nyonso felekaka na télévision te tozomitika polele sa tomiye oyo olukanga po osala ya balise ya oyo oyoki so oyokaki te olukanga te napesi yo matière esa yo osenga donc na miteki bolumbu nanga sa yo sa kutu yo omonanga donc nga mona dongo évidemment na biya otala onaza c'est ça ce qui fait
na moi biso na moi connaissance oyo mukenza mapia biso otado lobi mutazo kadero bazo sala bola nzoka na biteke bo malobi na biso tala zo kanza sala bola nzoka ne bo malobi na biso yo socialité batara bia wana mutalo le buta fe le de fierté et le commission n'a épinglé pour babou. Nous sommes les dictateurs de masse. Tout ça pas personnage mi bali. Tout ça na personnage. Personne platini mayemba no kutinga. Naza kuna mama sifa, umuni bana baye, et ko jomba pa kolia ba na si platini mayemba bodimo, je suis père de la famille. Wana. Mais ce qui n'a longue na yé la scène, de tout ça boya bi DiCaprio. Le DiCaprio na makamona na la télé beaucoup DiCaprio à une émission. Je peux te montrer on a été goûté. De voilà la télé ko la moto, non mo ko la tata bana parce que salam ça. Mais tant comme émission ya DiCaprio na ke na bonga na raté pour ya DiCaprio. Vous avez dit il y a un personnage, na personne moutazo. C'est que biso et pas de ko na té. Moto tata na nda, atana kacha diba, atana mo sine ya ça personnage. Azara balabala za personnage. Azota monadira za personnage. Azara église za personnage. Donc ici quand nous sommes des cas personnage za personne. Or archi faux. Les bisikolo ko zo salake et kabolungu na bishangwa. D'autant qu'il y a même dans le père de famille on peut taper sa conseil dans mon émission. Auto ça analyse, non ça analyse pour la tata, pour la responsable, pour les dictateurs. C'est très important en tout cas DiCaprio. Voilà. Ouais. Comme Nasuka, mot de la fin, et puis quelques dédications plutôt qu'avant. Merci beaucoup en tout cas DiCaprio. Merci beaucoup. Merci d'avoir tenu sur Balandi Bisso. En tout cas, nous avons la mission à Pambola Bilou. Voilà, et donc on a une caméra fois pour les capitaines d'émission, mais on a une émission. Aujourd'hui, les gens comprennent qui est la personne DiCaprio. Et nous sommes bande ko na biso surtout bande ko na biso ba chroniquer bande ko na biso ba journaliste pardon pour sa carrière ya mutasali ya 45 ans na 1 seconde na 1 minute pour inshallah biso pena mabe donc vraiment le kwana na yo ka passer mutazu ya bande ya terminaté abando sa analyse pour na mutambo finga mutoro ko de bankata mutoro ko la Gabriel le muto sali au moins 30 pour quelques carrières. Mais il y a eu 6 mois pamba au bandi ko lâcher ba moko finga donc voilà en tout cas to make un peu comme maniola to make un peu ko arranger bilo ko na ko sunga biso et puis yo na ngai DiCaprio ana do DiCaprio o izala mabete DiCaprio tango pozo sala makabozo le kana télévision sala makambo yo mudazo tala journaliste te pour le basa analyse donc sala makambo le même ato sali chaîne na télévision au sala de la télévision te pour sala makambo to tout ka ba comme ta sala analyse pour na roba fingote. Ça veut dire qu'un artiste a mis batté là ayeba ka sa personne depuis personnage a kabolaka surtout kapoli to ko zana parler de ko la ba jaki to ko zana parler de ko la ba ni ko tali ne ba o zenga zo tambora ko ni mate jaki a sota kana mi. Ça veut dire papa est responsable ça au tambora na li même anyos mais ça continue ya film mon ka comme bishota sota bisika seka azo beta ba dastu to là ils en scène donc voilà. Nous non sait qu'on a pas de choses. Tout le monde peut changer ma mentalité et que songa biso. Donc voilà, émission c'est ça la mission analyse pour la mission de l'équipe. Donc il y a beaucoup de gens. Tout ça les polémiques études, tout le l'essentiel, tout éduquer, pas tout pêche communiquer. Voilà. Voilà, merci beaucoup DiCaprio, mesdames et messieurs, c'était là DiCaprio. En tout cas, je suis tellement estomaqué d'écouter tout ça. Oh là là, quelle sagesse. En tout cas, merci beaucoup DiCaprio. Merci. Alors, quant à moi, je dis un grand merci comme ça, toi derrière la caméra. Lui, c'est Ima Komakengo. Merci d'être là. Merci de travailler, hein, de travailler avec force. Merci comme ça à toi, la grande dame. Je te salue. La grande dame, Amanda Madi, une charmante, je te salue. Amanda Madi, hein, une dame qui reflète l'image. Tobombi Amanda Madi. En tout cas, que du bonheur à toi, Amanda Madi. Alors, Yaouli Mouchen, l'école mondiale, merci beaucoup. Sans beaucoup pour les nécessaires, merci beaucoup pour le soutien. Maître Tigre Makan, le grand Komboso. Vous allez tellement ébéner au Bouladar Bongo.
Enoch Binta, Jemima Mbembe, de longue date, Jemima Mbembe, mon ami Tonton H te salue, Jemima Mbembe. Alors, quant à moi, je vous dis une fois de plus encore, bye chez vous. L'ambassadeur des jeunes Congolais pour la paix, Ado Youé, a procédé samedi à l'inauguration de l'ambassade dédiée aux jeunes Congolais. L'inauguration de ces bâtiments, ses vœux, d'après cet ambassadeur, être la concrétisation de la volonté du chef de l'État dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise d'ici et d'ailleurs. C'est ici qu'est situé le siège de l'ambassade de la jeunesse congolaise pour la paix et le développement de la RDC. Plusieurs délégations des officiels congolais, des mouvements associatifs publics et privés, d'encadrement des jeunes, des autorités nationales et provinciales, ainsi que quelques chefs de missions diplomatiques ont assisté à cette cérémonie d'inauguration qui est une première dans l'histoire de l'RDC et celle de la jeunesse RD congolaise d'avoir une cité de la paix 6-4 avenue Mafuata au quartier Basoko dans la commune d'Ngalima à Kinshasa.